pratiquer seulement le commandement. Amour et mon papa, ces secrets tu ne seront jaloux de ce que vous ferez. Faites-moi confiance. Je ferai de vous le berceau magnifique. Bokita bagodi bolongola na mapeka bakota na bagodi na mapeka te même il pas pour kokota na ngote même ba chasser za intérieur tozana ndako nzambe. Merci papa. Alors na yekasi ikamwe yango paolo kitaye kinokole akopasa na tinani lokuta ndeno takati mo kimako ayaki na mokileko na kotela ni ikamwe ya mwalimu musato na tini ezali kosala takana me takati mo kimako pe akama ndeni mo kole akama na minene pena leta ya fara. Time
Bonjour. Bonjour. Bonjour, papa. Osa journaliste? Non, non, on a pèlerin. Pèlerin. Utaki wapi? Nauti Mbanzangungu. ayebaki te Papa eloko salo yo. Eza malamu te na nkamba. papa bolimbisa ye azali nuki mbangisa ngai nde na ye touti na Mbanzangungu aye kaka simplement mpona visite bino bozali bamembre ya service nini soto koyeba tala biso tozali membre ya presse membre ya nakisa nano appareil yango awa epai na biso yo lero ye ifale koyebisa ye faut kozala na bango parce bango bayebi te Yo moto ozalaka toke na ye na biro bongo ayeba ndeni tokosala na ye te lokola aza mopaya asepeli azwa baimage yango nga mpe nazalaki souple te ya kosignale eke azwa baimage na bisika oyo bopekisa Na te sepeli ndenge olobi kozalaki souple te. Okay. Toke na ye kozalaki souple te. Papa, mbote na yo? Mbote, papa. Bandela. Merci. Bon, je m'excuse, nga na ye naza kimangiste te, nga bande kokanga ba photo na nga mpona sepeli na kambi na mboka na bino. Papa, awa toza na mboka mibeko, ezali mboka Yerusalemi. Tango ye awa, il faut oya kozwa mibeko epai ya presse. Nayebi to lekaki na ba service ebele, batengelaki yo mibeko. Presse pe aza na mibeko. Mpona kosala reportage na espace on soto yo na Terre Sainte, il faut bapeso mibeko. papa toyoki ndenge olobi nabangi mpo aza mopaya ya bato na ye awa na mboka nga mpe nazalaki na nga distraite ya kotalaki aza na pareil akanga bafoto na ye nayebi te mpo nazalaka na pareil ya foto te. Merci beaucoup. Ezali nango likambo tokoki kobongisa oyo nde appareil na yo, Oui, n'est-ce pas? c'est mon appareil, oui. Na yango tokotangela yo mibeko mpo oyeba mbala nsima osalera ye te mpe okoki koyebisa baninga mosusu avant ya na nkamba déjà ndenge oza informé nakanisi ekozala malamu. Mibeko yango oyo esengami na moto nyonso oyo aye awa na nkamba Nouvelle Jérusalem oyo azali na appareil caméra photo pe enregistreur esengeli aleka nanu na bureau ya presse oyo ya nkamba ezwami awa ndenge bomoni oyo ezali na nsima ya résidence ya papa de Ngenda mpona kose faire enregistrer tout d'abord pe kozwa ba instruction ya kosalela mosala awa na mboka bule pe mboka ya mapamboli na ntango otosi mibeko ya Yerusalemi. Omoni soki otosi mibeko ya Yerusalemi okei na nyamu te oza na mapamboli ntango kozonga ya mibale na mikolo nyonso ya bafete pe ya yenga soki ndako ya Nzambe ekoti photographe to cameraman nyonso moko te akoki kokanga ba photo to en bref kosala reportage na libanda epekisami makasi kokanga photo te kosala pe reportage te na liboso to na nsima ya mausolée na liboso to na nsima ya mausolée pe na résidence ya tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya Lingomba epekisami lisusu makasi na baye bazali kosalela reportage na ba telefone ezali malamu te mutu wana soki azwami asengeli bakanga ye. Donc tango nyonso tu oye na Yerusalemi esengeli koleka liboso na biro ozala nani tango ye awa mutu moko aza likolo ya mibeko azali te il faut leka sauf batu oyo baleki awa tosolo nango topesi ba instruction topesi bango ba macaron omoni macaron yango tozali nango oyo ezali macaron bakomi macaron privé macaron privé oyo topesaka na ba particulier bato aye aza na appareil photo ou bien caméra
totuni makambo surtout tomoni ke azana ndingisa ya kosala musala wana tokopesa makaro privé tozali pe na bandeko na biso ba presse ya mipaya bayaka bango wana soki tomoni ke bazali na ordre topesa ba makaro officiel yango nde bakosalela reportage na bango donc bango nde basengeli kotambola ba place nyonso twana totangi na liboso ya résidence na liboso ya mausolée pe sima na kati ya ndako ya Nzambe partout place mokonzi ya Bule azali bakosala musala na bango. En tout cas na remercier yo mingi vraiment na yo ki mateya nyonso na ye awa pona na landa ba mibeko boza ko pesa poto bima pe na mapamboli biso pe na madame na kanisi ndenge na ebisio na moni ke oyoki ozali muto ya botosi ezali nde kozanga koyeba nde esalaki ndenge wana nazongiseli yo appareil na yo kasi soki olinga okontinue kofilme esengeli oya to enregistre yo comme ça tokopesa yo makaro nde okontinue kosala musala na yo. Ça va dans le kende koza madame maman José comme ça tout s'enregistre hein OK pas de problème vraiment en tout cas merci musuya kupona koteka tomoni likamango ezongi lisusu koteka wa ekomaki bato baloteka mona kezana ngoka likambuka boye kasi bemona mpena ke sur le plan spirituel ke lero watu baloteka na butu susu bazokomi koteka susu kamutango emonanaki baki koteka bazoi boye problème zaki makasi alors tango wana batie peka ke awa na nkamba na kati ya nkamba te bakoteka so biloko te bakoki koteka biloko te taka boutique etikalaki awa ya pao ya mfwambaza alobeki boutique sika ndako ezali ke babi fondation simungimbango boutique moko etikalaki wana mama lenda koteka donc bano parce que eza ba intervention rapide de beko wana tomona yeke zonga isusu ezaki utu mbeko ya liboso na ba réseaux bimaki mama tekela mapondo mama aba teka mapondo te mama zongisela ye kuna zongisa ale mama yokende mama zonga siko uti aba teka kate mama mobeko ezali mobeko tosa mobeko tosa mtazate Bote mama. Bote papa. Papa. Oui maman. Oh wenze nini? Oh eza wenza kipako. Oh ya ka kipako. Na ye para suma biloko na batango bateki te. Ndenge eza boye mobeko lingomba bachaka. Donc mercredi ou bien dimanche bato bateka kati. Bakangaka biloko nyonso bakindaka na musala ya lingomba ndenge lingomba achia yango za komona batosi mukola lelo mercredi batekiti pe bateka kati yango wana ndo moni ndenge wana mponga pa zai mpaya papa na ibite yango na ipra sombe eloko awa zoka mercredi on bateka kate Kembo ku Yerusalemi kumbanza longo fulusi tukembelela Kembo ku Yerusalemi kumbanza longo fulusi tukembelela tusani zina tumwa wena ku Yerusalemi kumbanza longo fulusi tukembelela tusani zina tumwa wena ku Yerusalemi kumbanza longo fulusi tukembelela eloko tozosala na Kongo Kimbande ezali aéroport moni misala ya église biso moko tokolo kosala yango so tozosala yango te mosala eko ya église mo ekende liboso tozosala te donc exemple efo ebanda bana biso banano bakoti
wana na yo awa. Ngai nazali pasteur de territoire de l'église kimbangiste na Mbanza Ngungu. Navandi na Loma, kombo na ngai Matekakala Lukanu Filemon. Tolandaka yango mikolo nyonso. Papa de la ville alobelaka yango. Soki totali lisusu papa ye moko vraiment betaka sete tango nyonso. Moto ndenge nini fo vivre awa na Yerusalemi. Yerusalemi oyo na tangu mama na papa babandaki komema biso wana nazana no mwana mokie. Koya na biso awa mama aza kotalisa ngai ete mboko oyo omoni ezali kaka ya biso kaka bato ya bomoi te. Ezali